ngai na violaka leki na ye divine. OK. Maika zonga na. Yo ebele nga wapi? Ngakuna zo yebo kute tina koti bona zo yebo te. Yo uteli no wapi? Donc ça les yo ndom la petite sœur na ngai. C'est là maman. Papa te. Non, atika la maman. Maman. Petite sœur na ngai. Maman. Maman. Ah. La petite sœur na ti yo to lukala bunta violare. Après c'est ko na tika la demi. Oh. C'est divine. Na bato yo monaki. O lataki masque ya noir. O ya violaki yo wana. Ezandeli. Tozale kina bongo. Kina no ndi mate. Divine. Maman divine. Maman divine. Bana ya SE, bana ya Afrique du Sud, shalom. Na zala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba. Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyoso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans la bino nyoso tu na moto. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Bote bala nyonso bonandaka biso na kati ya biso télévision na émission ya Bravo Jésus nzamba lola pambola bino to sikolo yesu masia merci pour le mois d'avril les mois au prophète Eric Abotama dans le 4 déjà avril là ils ont naissance il y a votre humble prophète Samuel Eric Kasongo et en tout cas nzamba pambola bandeko nyonso Botama na mois d'avril bato nyonso nzamba pambola vraiment bino ainsi aussi to bosana te merci na kolo yesu masia pour na papa na biso Chic Mokadi na initiative oyo ya ko Salam ça pour que ba amabato ezala sauvé. Te pèse encore nzambe merci pour na nyoso. Merci na notre DT Dinis Mosolo sans oublier encore une fois notre cordon et l'Iliash.
C'était ma caméra, papa Zara, aussi à ma concert que j'aime beaucoup. À Combo, il y a Mama Witch. Et puis, Bossanité, na Thomas Fabien. D'autres, à chaque fois, si on se fait na kit, c'est le problème au Bagdaka pour que tout sunga bango pour qui bazana besoin, bazana katia liberté et totale. Biblobi, vous connaissez la vérité vous affranchira. Directement toqué au pesa de Konabiso, Mbote. Mbote, papa. Boni. Ah. Naza mwa malamu po naza na pasi makasi ndenge ozomona nga boye. Ah d'accord, merci. Comment on a dit? Kombo na nga prophète Gradi. Oh. Enfin, donc le tout sali rencontre ya prophète. Oui, nga naza na Luanda. Ah. D'accord. Merci. Awa na yende koya. Merci beaucoup cher prophète. Est-ce que tu veux prier? Zambe ya makoki na nyoso to peso merci to tiki moment où na salobo ko entendre Père Seigneur. Tu as été yondos à maître absolu, maître guide, Yamsala, au na combattu Jésus-Christ, par la foi, je ne sais prier. Amen. Amen. Prophète Gradi. Gradi. De Luanda. Tu peux se vendre dans le salon en beauté, on appelle en 2015. À Luanda, en 2018. Donc, Baba est son aïe, puis na TTP. Baba est rebellé, na pesi bande ko Efata Abrit. Zama Pambola Bino. Prophète Gradi. Papa. Ok. Tu as besoin de comme tu es Luanda, ou il y a un problème. Bon. Liboso, avant que l'oba, eza pas sinon na mutema. Po eloko na sali, to eloko esalami, na ndimaki te go salama bongo. Ndenge nazaki na Luanda, na bandaki ko sala musala nzambe na ndenge sengeli. Azosala musala nzambe mais ezane eloko moko na tikala ko sala awa tona zaki na Congo tina kende Luanda ezo réclamer kuna yango esengaki kenaya awa na Kinshasa à part pe ko ya bongo nazalaki déjà nazaki contact moko ya église moko awa vi bazana séminaire ba takinga déjà na affiche esengaki na kende koteya. Nde mokolo yango tongo ekokaki nakendaki koteya. Ndenge na banda koteya liloba na nzambe oyebi biso basala na nzambe tongo ozoteya soki mafuta ndenge mataka kaka. Nasantikaki molimo santo banda ekokata. Ndenge molimo santo memaki nga na badimasio memaki nga esengaki na banda opesa ba prophétie. Nde na yaki kopesa prophétie pande ko mwasi moko azalaki wana. Nzoka nde profession na pesaki et touchaki ndeko mwasi. Na sima na ngoto na silisi esiko na kindaki kovanda ndeko mwasi ayaki pembeni. Ayaki pembeni abandi kotalisa nga kana ye. Ma yo oye elekela na vie abandi kotalisa nga. Ndeko mwasi mayo atalisaki na passion nga na zango na kata mutema. Ebalani. Nzoka nde passion ndeko mwasi azanango ngande mutu na pesa e pasi wana. OK. Bon, pas un auto qui est maman, pas un zani papa. Bon. Azana grande sœur ne moko kombone Gaga. Grande sœur na yewana. Bon. Ye apesa kabiso kopi ponga na zaka mutu bato ya ba machete simba pena minduki peto kusimba. Nazalaka bongo apana ko makreti. Na bande ko simba. Nde tongo kolo to yoko yamba kolo lokola mokelipa bobiki sina biso to yambiye nde na kuma musana na nzambe prophète. Nde tongo na kena Luanda kuna yango moni makamu na Luanda esimba kate tango nyonso kolo azolobelanga. Nde kona ye Gaga wana apesa kabiso kop to enlever petit sœur na ye. Po petit sœur na ye azwaka kopi moko boye libala poto. Uba ne ya bien mais sœur ne lokola sepela kate ayebisaka biso to enlever ye. Nde tongo to enlever ye to violer ye. Ngande mutu na violaka na pekisaka bato musuba violete. Yo moko mutu ni Nga moko mutu na violaka. O violaka bon. Cher prophète. La Bible. OK. Cher prophète. Oui. Oui.
Pas comprendre, passer. Bon, enlever comment? Parce qu'il faut au détail, c'était comment pour enlever. Circonstances lesquelles pour enlever, et puis après qu'on enlever, puis qu'on violer. C'était quoi? Ils ont nini. Mais pour expliquer ce besoin, nous la poto, il y a d'emblée, c'est pas. Ils ont nini, il y a clarté. Éclairci, histoire très bien. Et là, quand grand c'est ne gaga, tu n'es toi enlever. Il y a ces là qui tendent de qu'on bala poto. Donc par là, bon enlever quand de quoi moi si na joue à libala. Oui. Enlever qui est mais tu enlever qui est de ming ba enlever qui est na salon. Bonga te équipe na ngamu tubakendaki. OK. Ngando na bande ko zela bango kuna. To zaika que mission et simba. Po zaki gaga déjà ndeko na gaga, kan seng ne gaga atekela ki so plan nyos. OK. À partir à salon, nde bazwa qui bon ba biba ki lokola ba taximen. Ba zuye. Bango ba lwa ki lokola express ba zuye. Ba zuye pou ba mata bazaki pena ye moko gaga zaki na kati. Ti esika biso to zalaki. Nde tong ba komaki gaga zaki place na ye, ye peleka zaki place na ye. Nengai et comment qui na moment moko esengaki ke to violer ye ko bomate esenga makamba bomate esenga makamba viol pona kaka mobali wana abale susute nde ngai moko na violaki ye. OK. Et moko violaki après ko violer ye tant to silicide to pesa gaga rapport gaga to libéra qui akenda na ye to libéra akenda ki l'équipe tant to sali o to sala ki azonga ki pana bango azonga ki to ebite o expliquer ki gaga kuna ndengai na yaki ko kende Luanda na yako kuma musana nzambe na Luanda donc comme babona Luanda mamuko musana nzambe ibanende na pelle nous inde non tant na komaki na Luanda eloko ya liboso oyo ezwaki ngai ezalaki mbasu. OK. OK. Amoneka mbuma moko ebanda pupupupu ti likolo mbasu. Nde nakoma na mbasu nazalaki mpe na esika ovanda te nakoma ovanda kaka na église. Basali na nzambe bakoma osala bapriere mpo na nga kobondela mpo na ngai kobondela nde mbasu oyo osila. Lokola deja nazwaki lobiko na makambo etali nzambe nde nakomaki koservi nzambe. Non servi nzambe kuna nakomaki mosala nzambe. Parcours no ngwana parcours na ngai ngwana. OK, d'accord. Nde uti oye ser babengaki ser makambo prophétisaki pour na ser eza ngwana et pour ni pour tourner ba question ezaki yango pour donc yo sona la nibese que mission na yo na kishaso ki pour o réparer na ser o acte ça qui mabe mission na ngwana. Bon pona koloba vwedu na yeba ki teke to kutana na ser ya na tlobi boy mission na yo ya kuuta Luanda na oya awa ezaki mission ya nini nzambe alobela que pour un prophète non parce qu'un prophète atambola c'est comme ainsi dit l'Éternel tu peux pas quitter une nation pour une nation so nzambe atindi yote na partir Luanda to ya Kinshasa mission na yo uzalaki na pour que okutana ser wana pona je reprends la réconciliation. Oui. Eza bongo. Eza bongo. Oui. Et après? Yango moni tina na ye awa. Na ye awa po lokola deja nazwaki numéro ya sero wana. Nazana numéro ya bongo mibale. OK. Yango moni na yaki osunga ngai. Nakuta na bango. Na meka ko senga sero wana bolimbisi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bani Walandi. Merci beaucoup. Je crois que tu l'as dit notre prophète. Je crois que bazala awa. Il y a des fautes, babanga ba caméra. Il y a des fautes, on tant que sur la mutu, comme il rappelle qu'on tourne pas question. Premier notre frère Ezaboui. Il a expliqué bien très bien. Les prophètes autour d'un akata plateau, avec qu'on trouve biso bengali biso, pour un problème nous allons déranger, tout me rappelle qu'on aider. Et un de gomoko ya moi si bazaka ni balé. Uninga so ki kop nega poto ne poto baningaka bato msuno ba TikTok na WhatsApp ka nenge zalaka et abena ko bete la famille li solo ke na zu mwasi ya kubala woni zangai na ebité o ya betele biso et après ne et comme na air ya prédote
ndeko na ye ya mwasi wana mosusu oyo babenga soki Gaga asali motema nketo koma ye azali yaya meleki yangi abala avant ndenge kotrouve ex kidnapper olelo aza mosala nzambe ki ntango baoke na salon bakende koenleve ndeko na bango ya mwasi pour que ntango mobala po toke baenleve ndeko ya mwasi libala ezala su te bango basalaki mission na bango ye na azalaki chef ya bande wana ndenge mutu aviolaki ndeko ya mwasi wana et puis après yango azwaki mbongo akendaki na ye Luanda ntango na Luanda akokuta na accident ya kobela mbasu akomi mpe na église mo banda kobomba ye basambeli mpo na ye ti abiki lokola aza na appel ya nzambe kati na ye appel ya nzambe ndi koganga akomi mosala nzambe me banda akende na Luanda makambo eza kosimba kaka te nzambe ainterpele efo azonga Kinshasa aya korepare na acte oyo asali nini oyo asalaki nde kolongwa na ye Luanda ntango akomi ana Kinshasa église mo ebengisa ye oteya akei koseretrouve na église ana azoteya ser oyo atelemisaki asakola mpo na ye nzokala ser oyo asaki mabesaki asani ya yeba mokili ndeko keba nzambe azali asako mpo na ser bino boyebela baser en Christ bazalaka so priere esila olanda prophète oyo asako mpo na ye mpe ntango akomi ndesa bandi kobetele masolo mosusu oyo eza concerne makambo oyo ye asala ser oyo nzambe atindaki aosenga ser pardon nde selo mayele ya papa na biso ayebi te ke non naomona mpe na ndeko moko ya mwasi nakozwa nimero na ye nde ndeko ya mwasi oyo azali lokola moto apreparaki ku mpo baenleve ndeko ya mwasi nde aye awawa abenga ndeko ya mwasi asenga ye pardon mpe abenga ndeko apesaki ye mission wana ayebisa ye ke soki mission esami tele moto asali kambo ezalaki telle personne nde problème ndeko na biso ya mobali ye awa bandeko eza pasi mpe mawa bandeko mpe mibale ya basi oyo balimao na bango ezoleka moko azali na nzela azoya mosusu ababe akendaki soki zandu meso asisi wana ansani oya awa to na sport publicité nsima nango tozozo bobengela ngai ye bobengela ngai ye afana mobivi na ye ala mwasi na kati ya kame tebimisa ye sikoyo bana ya SA bana ya Afrique du Sud shalom naza na nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer kombo na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto bobengela ngai ye afana mobivi na ye ala mwasi na kati ya kame tebimisa ye sikoyo merci bandeko balandi bando to makamukili makambu nomuko bozomona makambo oyo notre prophète est nango a ya makambo ya somo même ngamone ya boye nazoka nzoto nangai ko malili na ebite likambo oyo yango na mokili to sala na mabete ko sala ndeko mabete lelo moni mo ba retomber nango prophète soit ye akendaki na ye lelo oyo aye je crois que malgré ko benga Sœur Gaga to bengi pena Sœur Divine. Mais tout le monde Sœur Gaga a se présenté le plus vite. De bassiner les bisous, dans la réception de bisous. Tout le ça déco la bisou Gaga. L'homme de Dieu. Sœur Divine, téléphone est sonné. En so yambate, même taembi, c'est Sœur Gaga. Ok. Oyo. Bando utili wana sibu kutede yana ye. Tuza Manuel Bousou bokutana ye. Ezamba liboso. Ah, ok. Ezamba liboso. Bando utili wana. Bando sa aptuano kenagi na yo pe yamba liboso. Banda na kenda mba liboso. Ba liboso bokutana ya. Mba liboso. Est-ce que vous en facilitez à reconnaître la personne? Oui, nous reconnaître très bien. Reconnaître très bien. Merci beaucoup.
Beaucoup de personnes ne connaissent rapidement. De quoi reconnaître beaucoup de personnes. Bonjour maman. Bonjour papa. Bien papa. Ça bien? Bonjour, bien, ça bien. PC bonjour. Oui, bien. Mais bien été. Ok, bon, PC non. Bonjour. Bonjour. Tu vas pas sur femme. Ah, maman, vous avez respect au petit bateau dans le plateau, PC tout le monde. Montez au BT, salut au BT. Et salut BT, nous PC, montez au BT. Non, on a bien été. Les années, comme la place Nibal, puis mon père monté. Oui. Papa aussi a respect dans yo. Oui. Ok, merci beaucoup. Au Kangasuki, au Plantaka-suki. Kangasuki, nyonso na Plantaka, pose périque, nyonso na sala. Nyonso. Na mekape na salara. Ok. D'accord. Bon, je crois qu'il fallait que ça, là, moi, une compétition. Toi, oui, bah, planter, peut-être, au Kangasu, qu'il faut me gâter que vous voyez, parce que calamité, salaud, bravo, Jésus, au banda, toujours qu'après, bah, mais là, peut contacter les yo, ok, to, oh, les Kanamusala, là, bon. Tout ça, na place, na Bissomoko, ils ont juste na Simanayo, ah, je crois que calamité, bah, les combats, c'est en haut, bah, Zoya directement, parce que maintenant, tout le monde, c'est bien de yo. Mais, avant, Yango, na tout encore pour la 3e fois. Moto a fani wana oyebi ete. Panjo. Na yebi ete. Utikata okutanya tala nzela te. Non non non, netika okutana na ete. C'est gaga yo yebi ngate. Papa na yebi lo wapi? Na yebi ote, na yebi ote. Mais comment ta bini okomo c'est gaga yebi on ngi. Kombo na ozwela wapi? Peut-être pas ko yeba pe kombo na menga na yebi ete papa. Bon. C'est gaga. Est-ce que vous avez une mission d'enlever les qui n'ont pas de oui. Papa na biote. Ouais, linga kabala mobala ou ta poto. Na yebi makambo na te leki na ngai na kino tinda mutu ba lever na ndenge nini. Otinda kabiso to enlever. Non 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 non, na yebi makambo na te papa. Yo yebi na wapi? Na yebi makambo na te. C'est gaga papa. Non non, oh, ça n'a pas ça faire. Papa bino benga pona makambo ya pona sa mini o testele ya na makambo esthétique na stage ko komi ke papa na yebi ete. Ozali kumato ebandika siko. Non, on a dit pour commenter papa. Et dès que musanga parce que comme na yebité papa ando télé mais na kombo na pour tout ngana na hôtel mais kombo na yebela wa. Parce que ngana yebi hôtel. C'est gaga. D'accord, ça une bonne question. Comment on yebela ngwa? Kombo na ye. Na yebi ngo po ye mutapesa ke biso mission. Ye mutapesa no mission. Oui. OK, mission ezali kasi. Mission ngo ezalaki ngana tinda bele mananga. Batu nanga. Batu nanga ba kende ko enlever leki na ye mukolo ya product. Leki en commande nani? Leki ne kombo ne divine. Vous avez leki kombo divine? Oui papa naza kombo leki na kombo ne divine. Ça kombo leki no divine. Yo bien. Oui. Mais ce qu'il y a bien ondé. Na yebi ete papa na oyebele ndenge ni papa na d'abord leki no divine. Na yebi to ki ya yebele ngon wa parce que oyebele kombo divine wa. Na yebi ya kombo divine oyo ba ne alingaka uta papa. Non non papa na yebi onte papa. Ce qui soit disant ce qui professeur qui na yebi makambo wana te. Makambo wana na yebi na za leki na comme les divines mais makambo o ngana tinda yo ke no lever leki na yebi yangote nazana poso na senga bolimbi c'est pas leki o senga bolimbi peut-être yo mo senga comme est-ce que nga tindanga ça atinda qui ont enlevé après mais expliquez que c'est yo le bagaka biso za yo le ba c'est gaga o atinda ki na enlever leki na après batu na ngata on ba lever leki na ye comment la tika laki tango leki na ye to enlever kana ye moko na ye moko papa ye to taka ye mopandi leki ne divine peut te mopanzi nde to ngai na violaka leki na ye divine. OK. Après nde ko violer tango na zimbongo pa na ye nde na kelwa na ye makambo te ya pesa mbongo apesa biso na pesa bino mbongo wapi apesa kanga wapi opesa biso mbongo opesa mutu te c'est divine on s'est trompé mutu te ko passer la c'est divine après au violer ndo kei tango na violer c'est divine nde na kei yango mungonga nzambe ezolobelanga kaka nayo kosenga bolimbisi na mabe na sala yango wana so yo so ile numéro na yo wapi parce que yo mtopese so numéro na ye mama limbisa biso mtopese so numéro na yo mtopese so numéro papa numéro na ngozi wapi voilà numéro na ye nazwaki mukolo na banda koteya na église tango nazoteya
tant on appelle ça qui prophétie nde tombaki muto etombaki pe cercle divine wana ah on petite prophétie petit cercle na donc ça dit cercle divine asambelaka mais cercle gaga bon sikoyo limisa maman tant on peut dire prophétie les prophéties tombé pas cercle divine et tombé pas cercle divine après cercle divine atali singa ba problème na ina kati nde na monaki makambo cercle divine azalango ya mwana nde makambo ngana yele po senga bolimbisi ande à partir wana na zwaki numéro na yebisa ke uzana ndekuna ya mwasi ko mone gaga na detaki na kombo OK donc yo na mama gaga boyebani très bien malgré mama gaga zoboya malgré zo wana yo ebele ngawa ngakuna zo yebo kute tina koti bona zo yebo te yo uteli no wa na yebi ote papa na yebi ote o se tromper mutu te c'est gaga na yebi ote na ko ande na yebi ote komona nga na moni okani na moni boyi na yebi ote bien sûr divine azaleki na ngai yo na yebi na zo yeba otile na tisiko na zo yeba ote ngana na ko pesa cop ke on level leki na ngai na ndenge ni azaleki na ngai makambo ala papa na yebi ote papa bino bobengela nga po ya makambo na yebi atate papa na ngai na yebi makambo tinga le po ya makambo na po ya mabusala nga na tala esuti mama gaga siko biso to yebi numéro na ote tabe so numéro na yo siko numéro na ngai azwela ngo wapi oyo so numéro na ngai wapi mais na zo ke ngo pa divine na ndenge ni divine boyeba ile pele boyeba na ndenge ni pe wapi boyeba na kati église de yo makambo so be oyebi amote papa na yebi makambo wana te nga sa musana na za salon na ngala yebi makambo wana te papa na yebi yo pete na yebi yo te so tromper mutu musunga te oziko sanga to soko sanja na ko tanda ndenge na yebi yo te papa na oyebelo wapi non maman non papa no mo ta très célèbre ko yebi te réputation na bote na yebi te makambo no so bana ngai c'est petit sœur na ngai ki makambo yebi ke famille panzana ça na place ofana ibisa maman papa papa na ko kanisa yo OK pas de problème kanisa ça me preuve oui voilà pena on a il faut ça me preuve que ngam tu na tina lek na tina yo on le fait que na principal ba violer il faut ça me preuve d'accord on a tout pas sur place on va tout est pardon maman bien fait matala bien papa excuse papa maman bien maman on va faire tout est c'est gaga maman na tala msana nga suki na salon na ngai ça on matete na yebi yote na yebi yote makamozo bana nga na o kana na tini lek na tini yo on le fait petit sœur na nga na yebi yote bon madame merci beaucoup là ça va être preuve voilà fana kasi moi ils a rendu fana mais par exemple ouais c'est de yo là c'est parce que tant d'accord c'est msana nga kuna no sala mtusuki na ya akati makampreza makamambo tama babusoba oso bana nga o la ça va être preuve parce que preuve le ba nini ba réalité mais pour vraiment c'est que tu la sana tala kasi ndenge aleva ki yena na pesa ke mbongo aleva la ça ka des preuves papa na mona ba preuve mais ba preuve ezali ba preuve ezali nini parce que tant d'abord comme on a yo et puis attends un peu comme on a ni qui a privé il y a pas preuve parce que sans preuve nous t'avons tant comment tout combo bien yo bi que non combo divine ça petit oui petit sœur et puis il y a pas lobby que yo totinda ki comment mon tavo ko bunga même combo na bino pour question bien ça mo magaza pas preuve bien moi ah ben preuve on le ça mtamona bona film amoni ba na téléphone ba filmer mtamoni parce que preuve on ka maloba benga ngama kamala ya dia muti oui bien côté na ima kambo wana ti OK d'accord pas de problème le bien t'es papa oui maman lobby yo la que ça est la preuve hein aba il faut filmer et on doit permettre assurer que la preuve est en mais jusqu'à présent pour ngala ça entre yonaye parce que kotanga combo ya mutu pe qui détaillé ça peut pas preuve selon moi mais pas selon maman lobby que makaka yebi yote mais ozo rassurer biso que yo yebi pas de problème maman gaga ba ki ko o segi ba preuve papa na on des on mbo bana nga on kamu te na ndenge ni petit frère na nga la ko tinda mutu a lever ba ino ndenge ni leki na ngai moni ba preuve sen autant de non déjà ça montre déjà que ma preuve vient pour atteindre comme on a eu gaga atteindre peu combo divine de tout les divine dans les gens sauf que emilika ça na nzambe ça bomali motema
azali mutu mabe pour moi mutu mama bezo senga chef ba papa na yebi likambo wana te toi argent awa entre nous non na yebi makambo wana te moi asenga ba pardon et soupe mutu saka le petit sœur na divine makambo mais nga makambo on a tina ki enlever petit sœur na nga ba violer na yebi yango te OK yo moko éviter que non les na yo parce que pour enlever ba qui n'a pas te yo tu vas devoir solo na te oui na yo kaka yoka kondeni non kaka ezaki le jour ya fête ya libala ya leki na ngai ngaza na tika ikolamba akene basali suki mobali na ye azara mobali ngaka bali wana azara na poto OK vu que famille ne baza ana kisasa nde bafoya baya pa na biso po basama kama libala po atati ba mikolo nde petit sœur nanga akulandi na poto na mbali na poto et comme na moment moi libala on peut kaka petit sœur ba enlever ba violaye. Si on a comprendre te, si on t'a violé qui petit sœur nanga ndeta soit disant ce qui prophète all. Bon, c'est là non. OK, d'accord. Yom to viola qui au moins il y a bato sala gité. Yom to viola ka nani mama divine. Oui, ezangai. Mais na koma musana nzambe yango na yena senga bolimbisi. Yango yo senga bolimbisi. Donc ça les yom to viola petit sœur nanga. C'est là maman. Papa te. Non, atika la non. Maman. Petit sœur nanga. Maman kaka. Maman kaka. Papa nanga. Oui. A violer petit sœur nanga. Je vais dire tirer papa nanga. A violer petit sœur nanga tirer to lukala bunta violer. OK. Après c'est qu'on a tika la demi. Oh. Papa. Il pas sous question. Le petit sœur la tika ka miunga aboye. Maman il apporte aboya. Aboya. Aboya ko bala petit sœur nanga. Petit sœur la papa tika la tika. C'est là. Maman kaka. Maman kaka. Non, mon comment on va charger moi là wana. Oh, je sais pas ça. Bota moi moi si. Au fait. Moi si. Tout dans la yengo on charge moi la classe. Ana 5 ans. Non, tu dois charger moi. Bibi la bota. C'est la parole. Mais yo continue ki non. Maman la excuse pardon. La bi mala ko kanisa papa oyo. To du kanisa. Papa ni kamuni. Papa non. Maman. Papa. Non. Leki na ngati le lo atikala ka bwani. Non kanisa. Yo te mwana. O te mwana. E professeur le kutani ama bestin yama. O te mwana. Papa, non, yo kaote papa. Na cause de la police va kanae. Non. Papa na au côté. Papa. Seigneur Jésus, non. Oui, il faut la cantaye. La cantaye, papa na ngai. Ça comme on commence à cantaye. Non, imbécile nyama zoba. Maman, pas na yo. Oh, ka o santi. OK, merci beaucoup. Muki. C'est papa. On met la côté témoigner. C'est là témoigner. Moi ma soumou ati. Moi ma soumou des alaka. Attends 5 ans, ngam na to charge na ye ba na bota mo la tapele to. Donc ta violence ça. Papa yo. Na yo viola yet. On le viola moi. Na mo no kalelo. Je crois. Pardon, merci beaucoup. Oko yo kalelo. Merci. Non. Bilia ko bikoki parce que na ko témoigner. Merci. OK. Merci beaucoup. Maman, ça va comme ça. Papa, non, fakangama. La police est en ciment. S'il vous plaît, bon, c'est les mamans, la police rapidement, rapidement. Oui, Naza, d'accord. Naza, d'accord, non. D'accord, merci. Merci. Pourquoi tu as la police? Qui les a macamboué. Oh, ok, maman. Petit, c'est un rappel. Ça va? Vous allez bien? Bonjour, David. Naza, yaya. Oui, bien. Pasteur, ok, merci beaucoup. Pasteur, le couta. Ah bon? Pasteur, le couta escroc. Merci. Ok, d'accord. Merci. Ma divine, Néo. Oui, papa. Olimbi Sanga, parce que la police, mais va coacher rapidement, na comprendre. Et ceux qui na comprendre. Bon. Et pour mes amis, c'est pas ça qu'on a évité. Je crois que Moutalouki Bisso Zali,
Obéni soy dadi. Dadi beaucoup de temps. Nous sommes une église, mon prophète n'a pas. Prophète, nous sommes une église. Ok, d'accord. Merci. Cher prophète. Ah, bazo babi sur ma béa wa. Oyi que prophète na yo babi kaza bisenta, c'est ta mon amoko. Ya moi c'est pas fini prophète n'est pas grand terre. Parce que le comportement ne ma fini prophète n'a pas grand terre. Prophète c'est le kuta, escroc. OK. Divine. Babi sogine ngwana ko na comprendre. Oh my God. Pardon, maman. La police, ils ont côté calamité. Oui. OK. Papa. Oui. Maman divine. Merci mama divine ndengo ye. Yonde muto susa makambo oyo. Po yonde za base. Ona yelia. Makambu oyo, ndisi makambu nini? Ngana ye makambu na musu makambu desi ni. Ngana ye apona zwa batu midel. Makambu desi ni makambu oyo bisangani. Bwana ni kwa. Yo kanga suki. Nyo kwa bile ko be ngata makambu misusu batu ba makambu misusu be ngana ye ko batu ba mesiri apo makambu puta. Sona ye bana ngana ya na ngati pa. Si ya rande ko kakite basade si 8 personnes. Yo na ye awa pour babaxela ngambongo na suma puta o msusu ezangi. Tout dit kamni o bovandio si a divine yo aye si kamni. C'est ça divine. Zana kimia otonga bimba otonga pa chemise mbali. Na tonga ndiso chemise mbali na tonga ka. D'accord, merci beaucoup. Zana kimia otonga na chemise hein, pas de problème. Net nga derrière. Derrière ko ka bien. Na ba tisini so ekoti ça peut bien. Na ba ni ekota bien. Ça kitoko hein. OK, merci beaucoup. Cher prophète. Yo baki ozana bezo ba tongilo poliputa na lingi ya modèle ni. Oui, ya mona zo solo na sek. Ya modèle wana o ba ina ngana. C'est Sek divine. Daddy. Bon. Nyonso o talisa nga na église selon prophétie na pesaki yo o talisa kinga wana. Bon. Oyebi mukolo oyo ba enlevaki yo mukolo mariage na yo na salon. Mukolo ba enlevaki yo oyebi yango. Pona mobali na outa poto pa ya robala yo. Oyebi yango. Taba les femmes bazana combien na kata mutu ba. Bazalaka des personnes ye na seg na ye. Divine. Na seg na ye. Na seg ni gaga. Ngai. Apoza lo kuta mabebe po ani ko prophète yo. Mo mutu yo watu nango. Yo fala kile na kambo ndeni ya gaga sele dada ya gaga. S'il plaît. Oui, loba. Et c'est bien normal au plat pour de lo besa normal ba leva ngai. Mukola mariage ngai. Yo na nani? Ne dada ça qui na ya na biso. Yo mo reconnaît bosa nombale. To biso me ne gaga. Na salon. Ba leva biso. Eza ino ndeni. Ezaka boye. Ya dadi tokina na gaga na salon. Basi atanga suki. Basi bose sanga pe suki. Eto obima na sala wana. Ebisinga te leki nanga difini ta mutuka yango etelemi awa to mataka na mutuka. Ah dadi mutuka na mo ngati sipesa na 2 personnes pa mote. E kotika biso tina nda. To sibito basi pe mutuka pe ngane ne gaga kata mutuka. Eto mati ale mutuka wandi ko kenenzela ya zamba. Ngasko ya gaga poto mutuka zo maso nzela oya ndenge nini o kuna na presse embouteille ba kota so 4 pape na yeba kipeti na mona kaka je ba so ndaki na simana ale aptenga nini o pochette mobe na elondi parce que na yeba kipeti makasa pe bunga kinande na lala kipe eto koma kisu tipe so ndo kende wana eto ke wana na suna la mkabo na mona sanga moko na tabe gaga sa tamuka bato alati ba maske na elona comprendre o ana komi wapi oyo ka munoko badi ko menacer ngai bandi ko beta ngai amaka jeune garçon mutu a viola kanga. OK, d'accord, continuez. Okay. Merci beaucoup. Okay. Ngana tu na kaka ngoba leva mno bosaka combien? 2 personnes ngana yana. Yo na quantité na. Question na ngona. OK, continuez. Merci. C'est divine. Na bato yo monaki o lataki masque ya noir. O ya viola ki yo wana. Ezande. Yango na ye. Na sengo bolimbisi na koma musena nzambe atando kipela papo non maman na bongo la motema pardon non loba na ye yo na ko pela ba kango penza loba yango na ye kango penza na sala yo ezangate eza set no gap muta pika planyo s'il vous plaît yende mutu
Maman, tu vas. C'est la suite. Papa, Maman Gaga. Maman Gaga. Makambo balobi. Ok, merci beaucoup. Yo pour faire le coup d'œil. C'est notre bande. Merci, maman, tenez là. Ok, maman. Pardon. Daddy. Tu demandes pas de bien. Yo te fais la maman, c'est maman. Ok. Look at my friend. But don't think about that. I'm going to be more. It's going to be Madifine. Tolingani tena ya ngamoko. Sana kimya. Ya la kalenga to. Madifine. Pasi. Na ndio kama mwana bila bote suna sieta. Non. S'il vous plaît. Oui, na yebi. Daddy yo kaka. Na Madifine. Madifine. Non,
yala nga Maman divine. Maman Nangai. S'il vous plaît. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHP la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza ko consister kozwa soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa.